makolo tiawa transport ezate mbongo ezali mais transport ezate transport ekomi 3000 francs transport ekomi 3000 francs longo eza nuti Pascal 3000 francs makolo pe toboyi boya makolo musala embouteillage eleki bazola biso solution batikela biso ba distraction posa nanga na seka yango wana tozosenga na bakonzi ya mboka babisi na biso esi eye babisi na biso esi eye basala moyeke baseti muto oyo esi esili lokola bato ya FCC bazokase ke esila noki te mpo biso tosepelaki ke tosepela tovivre nango mais lokola bato ya FCC bazokase ke yango esila te mpo bafinga mokonzi ya mboka mais biso tosenga na bakonzi ya mboka boye esengeli ete bafongola baseti muto oyo esi esili bamituka ebanda kokende balanse babis oyo ya sikesi eye ya Congo biso toyebana kovivre na babis na biso po tozala na moyen ya transport ya bien yango ne tosenga bakonzi ya mboka yango wana nauti ville makolo titala transport eza te bata moto eza na saki papa metane tosufrir ata yo moko babiso baki bakotinda eza wapi babiso tozomona te tosinga bakonzi batela biso bafunga sosoti moto efongwama po totambola malamu misala bande eza wapi siko balingi yakisa mobimba bafongola yango tokufaka boye wana kutuko totiengo embargo bakanga biso te mpo bakonzi ya mboka azomona ndenge tosufrir seke bakokangisa mobimba na kati ya kasho boye tokoma nde oka 0 r wakokanga nga nde akoyeba pasi mpo ya mboka na biso boye bafongola basoti moto ofongola puis babakisa r awa toza na 3e rue toza na limete na tokomi kutu te embouteillage eza makasi ngai nauti lemba nauti bandal nazokende lemba 21h kobetela ngai na nzela tokolala na nzela liloba eza mpo bakonzi babakisa r bacharge 0 r okoka te embouteillage oyo tala yo moko embouteillage oyo tokoka te yaya tosenga bafongola biso banzela ngo banzela eloko bien tata banzela bafungoli tomonaka bongoli boye yango te babongisa biso nde makambo boye tokoka ngo te yaya zero eloko moko te finition boye vraiment tobandi banda première rue tozotambola makolo tokomi na niveau 7e rue c'est pas normal ezalaka te touti banda ville makolo ezosimba te c'est pas normal bandeko na biso baza libanda bofanda na bino bofanda tozi mutuka quartier banda première rue tiko toro makolo ezalaka te tobandi banda ville bandeko bobima libanda mboka bofanda bozonga te bofanda na bino bakonzi bazwa solution boye te population ekokufa boye malade ekokota na mboka bato ekokufa boye te population bazwa solution bandeko boza libanda bofanda na bino bofanda ministre walega aleka na radio alobaki nini le 24 batransfert esa nini ekosala mpe biso bapepe batransfert ezomwana te seti moto wana oyo debonamu lefeke te bafungola yango bafungolanga te bakosi biso makama likuta baloba makama likuta tonyokama vetine tonotambola so te tosena bakonzi batia so makambo bien tolembi mpenza pati atela makambo bien ça va merci wezana nini outi no wa papa tobimaki manda 5h towiti njili makolo ti zandu tolongo tu zandu makolo totozonga mituka eza te siko akuti kutina zana ye na oyeba kuti siko tokomi wapi na bungi na nzela siko mukonzi batieli biso siko tokufa otosanini kolia pasi nyosu pasi misala pasi mibali na biso basala su te tobaye tolembi te basote moto te oyo donc transport eza te babisi evandi ona ya pamba babisi evandi pamba so babisi ezalaki tonga tozotambola babimisa biso babisi wana tolembi rasir wana ya 21h po tala population ndenge ezosufrir rendez-vous 2023 toyebi bango moko bayebaka déjà bandeko mbote na bino boza ebele de partout esika bozwami boolanda équipe ya bosolo la politique officielle sur terrain il est pratiquement 18h moins quelques minutes déjà mais nazoyebisa bino tobandi de Pongabi
tina ndenge tozoya boya wa nyonso les gens marchent à pied ba véhicule nyonso bomona ba mususu lungwaki zandu depuis 13h mais bazara 18h couvre-feu ezobanda dans plus ou moins 3 heures du temps mais ils sont encore en route d'autres marchent à pied ils ne savent même pas ce comment te so couvre-feu écoute la bana nzela to na nzela te ba mususu ba rolala na kata mituka en ce que moi je sache on est na omonela wa TV za radio te eloko bomba ezate to la Sabino image ya ndenge nyonso soki Platini azana makasi ya kobaluka ala Sabino na sima botala ndenge mutu ezoya botala ndenge bandeko bazoya makulu bino moko botala ndenge bandeko bazolela bandeko bangona bazoya bandeko bazoya makolo en tout cas za passe ya koloba mingi te embouteillage na makadama wa boye comme pas possible donc tozoyeba te toloba nini bandeko bango moko balobi ya mingi tozotambola na bango kotolakisa biso toza na kata Kinshasa les gens aujourd'hui nous sommes le 24 décembre et ça à la veille il y a festivité il y a l'enfant Jésus tozotambola makolo je vous dis vous voyez comment je suis transpiré et pourtant malade les gens en mboka mais awa distanciation sociale les gens non respectés naze exposé gravement à ma malade na évité na makambonga na omona wa est-ce que coronavirus vraiment na mboko ezali est-ce que l'état congolais n'avait pas d'autres moyens ya koyebisa bandeko sensibilisation ngo ezande ya boy parce que makamunga na zomona sur terrain cela me fait douter un peu de l'existence de cette maladie au baobenga Covid-19 parce que batu bazozonga makolo et puis distanciation sociale awa eza respecté te d'autres n'ont même pas de masques tozoko bana Platini ozali derrière la caméra na ba image tozoko mati Pascal pour remona ba image binomoko. Sali équipe ya bosolo na politique officielle sur terrain to bandi makolo ko banda Sendwe boulevard ti awe tika to komi ezana saute de mouton na des bonhommes il est pratiquement 19h moins 30 minutes mais bande ko muso mona ba oleka na sima nanga la pembe nanga bazo kende Kinkole mais dans 2h30 couvre-feu zobanda la question otoza ko se poser est-ce que bande ko ba rolala na nzela to ba ko koma exactement parce que mingi ba besoin roloba mingi ba lobby exactement parce que bazangi mbonga transport ba msusu ba lobby ezaya inachèvement ya ba misala oyo oya saute mouton oyo bune bomona na sima nanga oyo
depuis banda ti lelo nanu esili te. Donc suka na embouteillage na ya bata makolo na ya mituka tokolakisa bino tokobomba eloko te. Biso mo tokoinaugurer nzela oyo tokoinaugurer ngo biso bongo couvre-feu eza te biso mo tokoinaugurer mpo oyo biso awa couvre tozana nu wapi tozana na de bonhomme na wapi na sorti muto basali awa bino bozoleka awa likolo si bafungoli nzela nanu te ngo bino boleka likolo point biso mo tozoleka po nini souffrance eleki souffrance nini zala clair ya transport bande basale nzela oyo tonyokoma la transport au-delà des ans. Siko lelo toza mukoli. Lelo toza le 24 Noël. Le 24 décembre. Tozo senga boye. Bakonzi bafungula biso banzela ba route secondaire. Yango nde kosunga peuple congolais pour a déplacer ici kazali tia comme na musala. Alors, nzela kaka boko bana ville tu aéroport. Nzela kaka moko. Batu ba souffrir. Ba pesa biso banzela ebele, de ko pesa chance na mutu nyonso atamula malam. To sengi na bango basala banzela. En tout cas, merci na bosolo na politique. En tout cas, ne toza bo biso to bana changu, bana masina. En tout cas, tozo kemba mingi. Toza na mbongo tane tiboye. Naza na mbongo mais nazo tambola makolo. Nazo tambola makolo. Place à kotambola ezate. Bon, sikoyo soti buto eza solution te pona biso na changu. Biso na changu solution na biso ezali ba fongola biso banzela. Lokola papa utoloba nzela oyo ya kulumba. Il faut que ne tibo marché. On ngai nzela bien. Na nzela ya train. Na nzela train, il faut fongola biso. Oh soti buto oyo. Tango banzela ba camion soya. Ezo sangana toujours embouteillage au nini et ko sala makaka et silate tozo kema neti ba fongo la biso nzela rai train e ba dozonga ba transport e bo ba yena ngoyo ba lukela ngo banzela e bima ne na zabo pota libu molenga mingi pona ko ya makolo ata yo papa zela zonga simalilo bano bon papa likalo bananga zalika wakie. En tout cas, président Fachi, Tala Mboka, oh Tala, président Fachi, Tolo Nyo Komananzela Changu, Tola Bandeko no ba Congolais, Namito Nenge Zawana, Tozo Nyo Koma, sur des moutons, et donc arranger biso de l'autre côté, et donc arranger biso de l'autre côté, sur des moutons, oh yo, to sepe la guerre prochaine, yaki. Mais à un certain temps, on se rend compte comme si que soit des moutons, comme une souffrance. Et comme une souffrance dans le moment, on a besoin de ma poche. Mais moi, je les gazette. Bambouteillage comme une. Donc, de habiter sur la ville, c'est bien, papa. En tout cas, pas contrôler les camos, en tout cas. Papa président, atteint la biso, les camos, les camos, les camos, les camos, asala biso banzela so de mouton oyo ekokite asala biso banzela sili. Ouais, c'est moi de roi des mortels. Yo ranga très bien. Ici nous sommes à Tchangou, to souffrir ma casse. Vraiment président Fachi to lingo ma casse papa. Trouver une solution. Tala ne to souffrir. Transport exaté. Fungola ma sorte mouton ba maman ba tambola. Ici nous souffrons. Tenet ngai na uta route mokali. Bana kimpolo. Na ma transport exaté. Ainsi par les droits des mortels. Président Fachi trouver solution. Non, il balangeza que président Fachi. Il balangeza que président Fachi a ça le toit fongola ba so de mouton. Ndeti oya de bonhomme oyezawa neza bo de silaki. Il faut fongola mi touke ba no sande ko balobi eza solution ka tata bafu. Non, eza solution baba mi touke sala tout le cas. Maman, solution. Hein? Afongola nde ba so de mouton mi touke sala ile ba nande ko leka. Eza bongo. Mokonja lukela biso solution na changu. Changu tozo nyo kwa mama kasi Fachi. Mokonji Fachi abongisela biso nzela. Toza na posa, toza na lege, toza to biso bana changu. Tozo nyo kwa mama kasi. 21 euro ya cheli biso ezo simbate. Donc sa motema sima 21 to uti zandu makolo. Tozo kende ti uti mokali donc to koma nini. Bona biso ba mama oto te kaka. 5:30 oya cheli biso ane zo permettre biso to ke koteka. Nenga to ke nanga ko luka
zandu na 5h30 toya makolo tozozonga makolo alukela biso solution tokokufa biso bana Tchangu. Je suis notable de la Tchangu. Je suis venu ici juste pour dire au président de la République que ici il y a un problème. Le problème c'est quoi? Le problème, on doit nécessairement créer des routes parallèles. Des routes parallèles. D'accord. Nazo Senga, le président de la République, a créé la route Mususu, net route Oyo, et à Kulumba. Babongisango et comment et bien. De sorte que bamituka oyo ezali na embouteillage awa soki moyen eleka boizate ekoki kozwanzela kulumba eleki faut bongisanzela wana eleka ti na niveau bekate fo wana ekoti ou bien matiti ata likolo ti na niveau kingabwa. Vous voyez eko salisa bato. En plus de ça eza na problème ya rail wana il faut batia rail moko bien mais to monaki awa na époque ya Kabila azoloba nini o TGV. TGV wana po ekota na Congo awa. Il faut babuma batu. S'il vous plaît yoka kolela ya bana Tchangu. Luka moyen ya ko créer TGV na Tchangu awa eko sala bien. Avant de répondre à la question na robandana na eloko eza mauvaise foi eza makasi nanu ya liboso e pa bande ko na biso ba chauffeur. Bande ko na biso ba chauffeur ba lati motema mabe ya ko sala ba demi-terrain. Imaginez-vous que qu'on soit première riz, 7e riz 500. 7e riz des bonhommes 500. Donc comme on a Tchangu, vous avez dépensé 3 000 à 4 000. C'est pas normal. Tolinga Congo et Amboka Nabiso. Tolongo la moté mamabe na kata Congo. Embouteillage c'est tout à fait normal na décembre nous embouteillage ezalaka. Sauf des moutons bazo inaugurant le 31. Ceux qui va inaugurer embouteillage aussi la nango. Même l'époque il y a nini ya. On va bien aux solutions. Mais s'il te plaît, d'abord il faut nous sauter des moutons ici là. Tant que aussi là ba inaugurer ngo ne ba ko lancer sikoyo ba route secondaire na Elia qui magia Masina na Elia ya Njili. Vous comprenez? Donc elle droite na gauche ba créer ba route secondaire bandi ipenti kingakati musu sezi poids lourd ti maluku. Alors wana ne aussi ça va embouteillage mais pour l'instant c'est tout à fait normal ba embouteillage ça là parce que motema mabe ya ba chauffeur na biso bazo ça ba demi terrain nde bazo tamsa ba makolokoto. Il faut qu'on concept ba chauffeur bana motema mabe makasi balingi kongote. Ba chauffeur bana motema mabe. Alors oye sengeli ya liboso tant que so de moto ezoko sila les 31 boromona ba embouteillage onyo c'est là. Et puis tous en mois de décembre, chaque mois de décembre embouteillage ça la rana. Moutio ça que nous sommes la mois ne loko, moi soso moi quoi ainsi de suite. Après cela, je crois bien que ma soleil ko fonga malango. Président Fati, c'est un président qui écoute les gens, président ayo que la peuple naé, ayo que loko tolobi, après saut de moutons, président ko sala la route secondaire, et ça déjà un projet. Bateau va éviter peut-être moi ignorance ces alliés mais projet wana eza déjà une façon de moutons et sili so de moutons ce que sili na mois de décembre janvier février la fongoli de route wana donc côté on a bobanga na bino masole. Ngande na zaboye na uti na limete ko sa basha na teka vivre frais na za na chambre froide papa nde na oyebisa bino boye mutu kalanga e mitu kalanga nyoso mibale na otosa na basha etikali kuna na embouteillage ngayo na zo ya malembe papa ese secondaire na kuta na bino na pokwa lelo lobi na zaki na pasi kaka embouteillage boso mona lobi zaki partout. Na se retrouvé na Pascal na mituka nyoso mibale ndenge général Kasonga lobaki 21h musala ekatani couvre-feu bandi soki bakangi mutu basenga mandi te eloko te biso totekaka vivre frais basala nini bakanga yango te papa lobi na komi na Pascal na komi 21h30 il faut na décharger blo na côté na chambre froide basoda na baba policier babengi ba udiana babimelanga plus de 15. Papa obondela bo osiplier ba lokote au général alobi tokanga obiloko bazwinga 10 cartons
ya biloko na ngai baujana oyo route mokali bazunga 10 cartons pona nini na bande ko décharger retard au déchargement nocturne na bi oui na bi keza déchargement nocturne eza faute na ngate mokonzi mboka loba biloko kolia batika ngweta mbola partir air wana non papa bango balobi batoke mona ato moni nani biso muto to kotalela eza président de la République Tshisekedi loko Tshisekedi alobi ke 21h papa bazunga 10 cartons ya soso na loba boboete bakangi des chauffeurs bazali na mituka mibale bakangi na bana wana balalisi bango na la police titongo tango ngo balibere bango fele nde balobaki ofelete tofuti isusu combien ba 20 000 na 100 000 bazaki na pokwa eleki yango alobaki fona luka bata presse na loba likambo to lembi wapi neti sikoyo mituka etikali na sima ere kokoma déchargement nocturne na yeba te na sala nini Congo eza mboko na biso obeto za étranger Congo eza na caméra ya équipe ya Bosolo na politique officielle sur terrain iloba na bakonzi ezani iloba nanga ezali boye papa ezalaki boye te ero bongo batie 21h ezosimba te na bambouteillage eza partout ezosimba te soki bakoki korevoir ngonga na bango batia ata 23h ekozala bien tolembi soki ya solo bakonzi baa na souci ya peuple bachange balongola ere 21h bapusango ata 23h mpo tozala lese. Il est vrai que depuis un certain temps, depuis les travaux, il y a mise en place, soit il y a construction, il y a saut de moutons et banda. Il y a une grande difficulté pour la population et ça, le mouvement Nicolo, c'est le phénomène embouteillage. Donc embouteillage depuis la fête et bandits, c'est vraiment très difficile pour la population de Tchangou. Comme vraiment Nabanda Kunabango. Transport exaté, il faut vivre en haut. Difficulté à transport est vraiment très énorme. Et puis, Mikolo, nenge tozo vivre na rythme ya couvre-feu. Ya ngozo mona batu, bazo uta zando netingai. Je suis aussi un journaliste netibino. Na uti na rédaction na biso na kita mon magasin et de kita mon magasin depuis 16 heures. Na kita y rédaction, voilà jusqu'à 7 heures. Nazo beta makolo. Depuis première rue, je ne pourrais rien faire parce que le transport est athée. Il y a un autre monde que Batou depuis Zando. Il y a un autre monde qui a lobby. Il y a aussi Nakota Maï Pembe Nabich. Vraiment, c'est difficile. Donc, que le gouvernement
baye ko trouver solution afin que situation ici là. Donc ils ont vraiment passé, mais va revoir en fait heure oyo koki kokota en effectivité. 23h c'est mieux. 21h plutôt 21h ba kope belé ya batezo kufa. Ce n'est pas vraiment beau. Soki pona mbongo kofuta la police ezate batika pona population batambola 21h batu balala eza problème nini? Yo utina wapi ozokene? Na utizandu tela tragédie à makolo, hein? Et simbate ba changer wapi kasi ozokene wapi? Pakana yeti masina makolo ba changer air boete tolembi ba tsango 0h ou bien 23h boete. Comprendre bon simbate to yo kana te. Tout ça la bientôt vivra bien par ngai. Pas c'est l'équipe fort na Congo. Osinanga Isaki nazo senga mokonzi. Acha po mususu na maya njili pona chango toza na nzela mibale po faciliter embouteillage ezoza pona nzela eza moko po eza moko ya maya njili il faut ba sala nzela mususu po mboka peuple aza a comprendre bien mboka na biso to sepela tala souffrance que peuple congolais zoka hein peuple congolais zoka souffrance tala to bandi banda kuna tiko to makolo eza dina nini eoza nini ba pesi biso bio 21 to za bandako dede tozo misala ezate de 3 tozo souffrir mbongo ezate bandi comme sous balobeza baso de mouton oyo baso de mouton oyo lokolo sili ba fongola batunzela bon tokende wapi hein tolembi mboko tozo souffrir tolembi papa na uchi banda gambela tia mako na uchi banda gambela na uchi banda na uchi banda gambela kende wapi na kende kingasani tala souffrance na toki na nzala bana nzala na ndaku souffrance boye batukebisa solution tokokufa tozali kola soti muto wa de bonome oyo tozomona bandeko bazotambola makolo boye ebele liloba na yo na bakonzi ezani maloba na ngai mokonzi asuka maloba na ngai mokonzi asuka président Fati tolingaki au fort tango raisi tozaki na ba transco ezoleka lelo tokomotambola na makolo tala fulu oyo tondimaki yo na changu mais lelo okipe biso te okateli biso 21 tala bele oyo biso tondimaki yo mais ozosabote biso ngai na loba boye en tout cas na senga peuple congolais malgré passe mais tous a fait patient bana Israël na kati Egypte basufaka mais na suka ba monaki ba melaki miliki ba melaki ba mafuta njo ba bengi miel ba o bazana rondima so za rondima te za passe to pesa confiance na mokonza mboka to kota mbula sika makamba sika le 31 ba ofunga ba po nyoso ba bisa sikeseye est-ce que aussi embouteillage selon yo? Bon, en tout cas, tous assis qui embouteillage aussi là. Le 31 décembre, babi c'est au bima. Vous la sika, nous sommes contre la bien. Mais la scène na peuple congolais, tous a confiance à Mokonza Mboka. Nous sommes contre la malamu. Ngana loba mingi pona Mokonza Mboka. Biso tango biso tofota kaye. Toyeba ke non na nzela na ende ba souffrance o biso tomona peut-être ekosila. Mais le temps il y a comme président ti elobiso to souffrir ku to le kandenge to zalaki tala na nous population o to zalinga na uti makolo banda soki rompwenga bakuna na salongo makolo ti awa transport ezate bambouteillage on doit comprendre papa makambo asoti muto papa biso to sepela na ngote falaka sela tota babanzela mususu ga sela biso soti muto otomona papa makambo to couvre frais makambo couvre frais to sela biso ezali vraiment digne te pona biso baba habiter ya changu babiter ya changu jamais biso toko tikala na couvre frais oyo eza mutu mususu avanda na maluku yo kati 21h si ba 19h peut-être 19h azakuna na ville donc pas comme maluku heure nini mbonyonso ekomi kaka kote oyo na ville bakokaki pe kosala ba bureau mususu na chango bakokaki kosala pe wenze mususu na chango zando mususu na chango banzela ezala ata nzela oyo ya train oyo soki bamoni ke mwe ba renouveler traité batia nzela wana mituka elekanaka me kozwa kaka banini baso de monto oyo baye kokanga lisusu nzela
eza kitoko te mpona biso bana ntango tozosufri mwana ngai ya 12 ans awiti zando ti awa makolo ezosala nini donc posa ekovote epa na biso bana ntango esili donc tomona lisusu importance te soki bazwi babiro mosusu bazwi makambo mosusu basali kote ya ntango nde baye tovote bango embouteillage ekosila soki baroute secondaire batieli biso mpona minute oyo ntango toza kolonga aéroport komata boye eza likambo akete ezaka prince moko ezaka prince moko na prince moko wana toza na pasi ya makasi ata batiango boye omona bagrand kar ekomata awa boko koumela te ekobuka na lisusu siwa mosala yango ya nini c'est pour cela tosengi boye mokonzi ya mboka yoka biso soki akotia boye apesa discipline même na la police bayeba kopesa banani na bango banani bapeser batika bambota dose ya makasi na bango wana bombota makasi ne peut créer embouteillage ya makasi lisusu awa depuis baza te moi changement mokie malgré to embouteillage ezali ne bandeli ezalaki liloba tala bamama nde tozosufri ero na pondu na nga na ke kolamba nzele eza te papa Félix sunga peuple congolais tosuki Fati en tant que aza un chrétien président onzamba pesi biso tozo luka abongisela biso makambo nzela kota chango tolembi makolo bato ya changu bazaka kokanisa ntango ya vote mais na tour tolembi déjà même caméra ya bando sakala biso abi tomonaka bango ka makolo mais régime wana esuki ekenango babongisela biso makambo nzela président Fati azongisela biso ba transco toza na posa tomona batransfert ezosala lelo alingi loza boye mokonzi ozwaki pouvoir alobi ke tosenga nini senga na bakonzi basala nini naza président baluba te naza président biso nyonso mais lelo bandeko na biso baluba abiso loyeka na 10e mwana bakangi nzela babetaka bato cango babeti mutu moko kuna kawa akwei kawo soyo basala nini mokonzi yango ozoya bango baluba kaka bia biso nyonso yango eloko na linga loba nte yango wana ntango totala lelo oyo ezolekalo na kati ya Kinshasa précisement na district na biso ya Tchango ngai akoma kobenga Tchango ekoma eza Israel bana Israel parce que banda tobanda kotambola ti lelo tokomaka te chaque ntongo mona partir ba 5h 4h bazotambola makolo ti ba 21 esuka lisusu te komi 21h tokota banda kotolala est-ce que azokanisa nini oui c'est bien badécision c'est bien ntango mokonzi ya moko mais ntango baza kozwa badécision etango ke bakonzi bayeba ke population na biso na bango En tout cas, bino bongo bandeko bomoni ba image ezopesa pasi ya koloba mingi ezate oyo bandeko bazosenga pona bakonzi ya mboka en tout cas bakonzi soki bozalaka na souci ya bato bavotaka bino eza na intérêt na bino parce qu'il vous reste plus que 3 ans bozongela bango lisusu bo agir soki vraiment nzambe atimbaka mitema na bino eloko bino bokoki kosala eza ya kosepelisa mokilo nyonso bino bomoni oyo équipe ya bosolo na politique officielle sur terrain elakisi bino mokolo lelo ezosala pasi ozomona niveau ke bato bayebi naza kodute ngai oyo ke existence ya maladie ya coronavirus ezali na makambo nga na moni pas de distanciation sociale pas de port de masque oyo bakonzi ba exiger ça obligatoire mais suite ya étouffement muto atamboli makolo ko banda zandu vous imaginez bino ba ebokenda peut-être ki poto mwa kala bo kitamboka mwa kala komona muto akite Gombe o bino boyokaka Kalina à époque kolunga Kalina koya ti Tchangu makolo ezosala pasi bamsu bandeko baza awa na Tchangu nazokende mate azokende vers centre ville azoblige fois betango makolo bakonzi bo agir